Pasi pe mawa makambo pasi mingi na motema makambo moko ezosala pasi. Yango tolobaka ka pasi pe mawa la famille soki makambo osala pasi moyen tolobaki no sangwa kitoko yango yo sangwa malamu yango yo ezate. Mais soki makambo osala pasi tokoya kaka pona kolobaki no sangwa pasi sangwa mawa sango moko ya kolelisa. Na minute oyo sango oyo toye nango la famille eza sango moko eza ya bien te, eza sango moko eza ya pasi, eza sango moko eza ya mawa. Sango moko bandeko nanga eosala penza pasi mingi na motema. Eosala pasi, tolinga te eosala ka pasi. Ebele ya batu baleli na sango yo. Ebele ya batu ezokisi penza mitema na bango. Ebele ya batu bandeko nanga bakomi komitu na nzambe pona nini. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pona ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Tosa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba solution kitoko. Gavker aye penza na ba solution matakita balobi na Gavker bika na yo libela la famille. Na Gavker ata na 65 ans oko simba na yo mwana. Na Gavker ata soki basi baboya kayo balobi papa oyo aza bien te, papa oyo aza bien te. Na Gavker bandeko nanga basi bakozongela yo na système moko ya kitoko. Na Gavker ekipaka nango acheter. Ozala mwana muke, ozala deja mukolo soki nzoto na yo eza bien te, santé na yo ezotungisaka yo makasi. Gavker okozonga na yo ndenge ozalaka ndenge ozalaki kala na système moko ya bien. Alors na ye ko sensibiliser bino pe ko encourager bino ka ndenge ezalaka bobenga Gavker na lombangu nyonso na système moko ya kitoko. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaisseurs, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaisseurs, yalelo na memeli bino petit fali. Makambwa pasi na memeli bino sango moko ezo sala pasi penza mingi na motema. Sango moko ezo sekisate, sango moko ezo sepelisate, mais sango moko ezo sala pasi. Avant to kota na mwa mozindo kane to betaka masolo, avant to loba nyonso kane to mesana na biso koloba nyonso ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to sala ka émission ya sika batu ya sika pe bakotaka yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information
pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka ya bino Etoilini Nest TV bozala penza ya kovanda bisika nyonso bolandaka Etoilini Nest TV zo penza kiti na yo vanda tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni biloko kolia pe ezangaka nangote na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote nanga na yemoko madame Judith Diampovisa, madame Marie-Josée Chala na pesi bambote na madame Gracia Mpoi ya ba Gracia bambote kandenge zalaka na système moko ya bien na yemoko mama Lisimpitu bambote talaka yo mwasi nzambe musala nzambe ya tongo mama moko ya boboto na système moko ya bien bambote nanga na yemoko mama Céline Kaba depuis Gabon balobi kuna nde likambo Gabon matakita na pesi bambote na madame Vicky Mambonzo sans oublier maman Eugénie Zemanga, maman Christine Lonongo et pourquoi pas maman Joséphine na système moko ya bien penza mingi makasi. Voilà la famille de l'Otoye na petit foali makambo ezaka nde na lobaka soki ya koloba eza Etoilini Nest TV akoya koloba soki pe ya koloba eza te bomona penga te na koya peti mais soki bomoni caméra nanga eza polele seke ya koloba la famille eza déjà na ebandeli. Je suis sûre et certaine que ebele ya batu balanda interview moko petit fali asala kala aloba abimana mwasi moko kambala moko et après quelques semaines mwasi wana azongela ye pona koloba keno azana zemi ya petit fadi. Congolais, congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bamapango yango yo $350 ya pamba osombeli bana na yo lupango. Bandeko nanga na kamwaka air mosusu omona papa mobimba alataka bien na quartier mobimba bayebi keno oyo penza nde papa ya 100 kilo. Mais jour papa azokufa la famille batu na bana testament ya papa na bino eza wapi? Papa aza na testamate papa atikela bana na ye testamate papa atikela bana na ye eloko te yango turoyo Etoilini Nest TV ayeli bino bamapango ya kitoko la famille bamapango na 350 ya pamba sombela bana na yo lupango bamama eza na bamama mosusu omona ye ka ba bijou alata bijou boye mabe alata bilamba boye mabe azwa sac boye mabe mais côté mosusu bana na ye ata lupango ya
pamba baza nango te. Kande na lobaka c'est le moment sombela bana na yo lupango banda kotonga malembe tina jour okosilisa l'essentiel ata soki okufi na mwa testament na yo otikela bana na yo lupango na système moko ya bien. Voilà, tozongela makambo ya Petit Fally la famille na bando loba interview wana Petit Fally ye moko aloba abimana mwasi moko. Après kobimana mwasi, quelques semaines après, mwasi wana azongela ye pona koloba keno azana zemi na ye. Kutu mutu oya bando kosalela ye interview akamwa. Alobi oui na oye bisabino makambo sur ya série penza. Mwasi wana zongelanga alobi azana zemi nanga. Mais ngana ndima yete. Et après quelque temps, toya komona ndeko na biso tokobenga eka musicienne parce que yepa komi koyemba na kombo ya Priska la mignonne zemi ya Petit Fally ezalaki mbutu bon ebele ya bato base rappela te na base rappela ki penza te na interview wana ya Petit Fally. Donc kandenge Petit Fally indima na ezemi kosala keno ti lelo batu nyonso babengaka ye kaka Madame Petit Fally mwasi ya Petit Fally ekenda nango ka bongo ezalaka pe bongo. Bandeko nanga kandenge boyebi na Congo na biso luka problème na mutu mosusu mais koluka problème na Congolais te. Soki oza na problème oza na likambo luka yango na mutu mosusu mais Congolais te parce que Congolais soki oluki likambo na ye otia deja na mutu omiyebela keno ndenge za boy Congolais ona komi kolukela ye ba problème yepe akokende kolamusa na oyo elala kala akoyelanga sur les réseaux sociaux. C'est comme ça avec nous les Congolais. Toyeki komona awa mwasi ya Petit Fally mbutu makasi mwasi donc azana maîtrise te azaka likolo akota ba Facebook mabe akota ba TikTok mabe akota ba live mabe ba live oto bengaka ba direct na français azaka likolo bien que y a tant de gens bayaki ko salela ye ba émission bayebisa ye que non mobali na yo déjà comme azana mwa kombo bien que belé ya batu déjà balobaka que non Petit Fally nano aza starté Petit Fally aza starté mais quand même lelo Petit Fally azana kombo na ye na Congo na biso ekomi kolobama. Ebele ya batu bapesa mwana oyo conseil mwana na kombo ya Priska balobi te zala na maîtrise zala posé vanda bisika moko comme déjà mobali aza na kombo kozalaka na ba agitation ya makasi boye te mwana oyo ayoka te jusqu'à ce que komi kosala na ba live wana akende bandeko nanga kobimisa bilamba na somo ndeka ndenge ezalaka bino moko boyebi na communauté na bito eza communauté moko soki obetela camarade na yo mwa masolo moko boye yebaka ke non jour bokobebana to jour oyo koinda to jour oyo bakoya ko proposer camarade na yo mbongo basekele nyonso ebimaka. C'est ainsi que basekele ekomi kobima concernant mwasi ya Petit Fally ke non ndenge eza boye tina mwana oyo babota ezalaki mwana Petit Fally te. Do ya kota na vie ya Petit Fally ka pona succès alingaki na ye a profiter kaka na succès ya Petit Fally. Banungu ka ndenge bimaka oh non ndenge eza boye ye zemi yango wana eza kaka zemi ya moko ya ba musicien ayembaka rumba. Sikoyo yetango amonaki ke atia fi wana zemi nde ayeko sondola ya lobi te kende ka epa ya Petit Fally. Bandeko nanga makambo eza kaka matakita. Lelo o Congolais akomi kotuna Petit Fally asala test ya makila ADN o tobengaka test ya ADN o elakisaka soki mwana aza ya yo to mwana aza ya yo te. Comme ça bayeba mokili eyeba soki ya solo mwana wana aza mwana Petit Fally. Kotala pe mwana ngo Petit Fally penza déjà bolingo bandola kisa bolingo makasi na kote ya mwana wana
omona ta soki bazobima omona Petit Fally ye moko na bebe wana asimbi ye moko na bebe wana asimbi ye. Siko lelo oyo bandeko nanga ekosala pasi surtout tant ba osala test. Tant ba koya ko découvrir que non ndenge za boye mwana wana aza mwana ya Petit Fally te. En tout cas ekozala choc ya makasi na côté ya Petit Fally. Ekozala choc ya makasi kande na lobaka. Yango na te yaka toujours bato. La famille. Eza na basi mosusu na yebite. Na yebite. Vi ya lelo eza vi mo côté que non. Je m'excuse. Obando milakisaka. Obanda kozalaka likolo. Ozalaka avantar matakita. Ozala soki ndenge. Vi ya lelo eza lisusu bongo te. Vi ya lelo eza vi moko zala pose. Soki nzamba pamboli yo. Komi kozwa mwa eloko. Komi kolia mwa eloko. Zala pose. Mokilio ki motema mabe ekoma nango ebele. Ebele penza ki motema mabe ekomi kokota na bavi ya batu. Ebele ya batu lelo bakomi koloka baninga. Bazata kutu batu wa famille moko te. Eza peut-être ka quartier amuna kayo kaka ndenge ozalaka vantar. Ndenge yo penza omila kisaka keno mutu akoleka yo azate na se ya moi. Mozusu kutu na ndako bolala kanzala. Mais parce que lingi via ki vantar, batu mosusu bakomi koloka bino. Yango dans la vie ngana lobaka toujours. Zala na yo posé, zala humble. Oza nango gloire au Seigneur, oza nango te gloire au Seigneur. Ezala batu mosusu bazala kata soki aza nango okoyeba teke aza nango. Ata soki aza nango te okoyeba pete ke non aza nango te. Mwasi ya Petit Fally o nyonso ekomeliye eza kaka aza likolo. Agitation ya makasi otolobaka agitation ya makasi. Kutuka ndenge biso moko toyebike soki mwasi ya boti il faut ovanda kabisika moko mais ye ce n'est pas le cas. Akotaka ba life, asalaka boye, amataka akitaka. Mobile aza deja na kombo yo zalaka pose, sala makambo ozana yo pose. Ozana yo pose na ndenge ya bien soutenir mobali. Ezalaka bongo soki yo pe omonika ke non na mbongo mobali wana na continue ata ba classe, o continue na yo ba classe malembe mais de l'autre côté o soutenir mobali. Lelo tomona banana ketchup. Banana ketchup atakutu ba page ya ba Facebook bazalaka nango te. Ao soutenir mobali nde aza na ba page. Ao soutenir pourquoi? Parce que ayebi ke monde ya ba réseaux sociaux eza monde o eza mosusu. Bako betela yo maboko lelo mais lobi kuna bayeba sasi yo tala niveau batu bakomi kotambola na ba video ya mwasi ya Petit Fally. Batu mosusu bakomi kotie yango na ba Facebook no soki oza na posa numéro yango na tiela yo. Ezaka pasi pe mawa. Et pourtant eza ba bilo mosusu asala na ye kala avant bakuta na tana Petit Fally. Mais batu bagarda ba video wana shiko lelo balingi baya kosambwisa ye. Tala kaka za nanu mwana muki aza na experience makambo yo te. Yango bomona ka batu mosusu alala la mkibo ya kufi na ye parce que azoko kana ye makambo yo te. Congolais, Congolaises, partout, ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.